Chaque vendredi, tu as un solo, tu as un conseil, tu as un partage, na banda kuna bino pour na komeka kosunga, pour na kokolisa, pour na kolendisa. Mboka poto eza mboka ya bana na bana, totika baboti musika, toya biso nskoluka. Alors, eoza malamu mingi, Bible zo baba o baza makasi, ba soutenir ba faible, ba aider ba faible. Ndeko na ngai yo ozolanda ngai sengeli oyeba ke tango obimi na mokili outi na liboma mama na yo oye na mokili obandi course na kati ya course oyo toza na course ya biloko mibale soko oza mwana na nzambe ya bokonzi ya likolo soko oza no mwana na nzambe te ozosala course ya kwamase bien nyonso to ya mokili. Bible lobi nzambe atindaka bato ya mitema mabe baamase mpo bapesa na bato bazosambela to bato baoluka nzambe. Alors lelo nalingi nalendisa mutu moko baréalité tovivre vraiment na communauté, baréalité tovivre vraiment baquartier place toali, baréalité tozovivre vraiment na bato toza na bango ezotindika biso tozwa mayele tofungola miso totika kolela peto yeba ndenge nini ya kosadapte. Mutu nyonso to ato tanga classe te, ato uta mboka. Soko okomi na poto, osali inane ato ke classe te, ovani na ndako, movandaka na poto obimaka, ozongaka, eza école. Soko osali 5 ans na poto, eza université mobimba, ya bakudi, ya connaissance, ya makambo ebele. Ya monaka bato mingi baya na poto, bafungwa mana mutaza ko bata lobi parce que eza sika oyo ozo expérimenter ndenge ni ko vivre ba droit na yo, ndenge ni ko respecter loi, ndenge ni ko zoa ko profiter na éducation pe na mabongisi oyo l'état tche. Mais na oyo so likamoko na poto to na mokilile yo bimi tango yo ye ozano na problème na mutu te. Oswani na mutu te, mais vision yo za nango, makanisi yo za nango ekobotela yo binemi. Bande kwa Joseph, tata moko mama moko, babotami ndako moko. Likolo Joseph a expliqué bandoto na ye to vision na ye epesi ba misusu kanda. Nazo babie bana ndako moko bana tata moko. Ponde kuna bango a expliqué bandoto na ye, a expliqué makambo ya azomona. A expliqué ndenge ya ninga mema vi na ye epesi ba misusu kanda. Kaye na Abel bana tata moko mama moko bake kosambela oyo mususu asambeli nzambe andimi oyo mususu asambeli nzambe aboyi me oyo nzambe aboyaki olie alanda ayeba pona ni nzambe andimi ya ndeko na ye ofranda ndeko na ye aboyi ya ye kande ekoti na kati na ye nzambe akuta ene alobeli ye olie atika kanda a se décider à que nous bomandons qu'on aille. Tout ça, batu baza faible. Bakuka réussite à batute. Tout ça, batu babotama na famille à bondoki. Mitema mabe motema li kundi, motema li kundu akoti kayote. Kaka bano yo boti longi ya bana na yo, soka taline longi ya bana na yo epesi kanda. Mutapesa kabana nzambe. Mutu moko te fabrika mutu. Soko bali mwasi nzambe nde akosala ke bo bana ozwa bana bilongi ya bana wana ezo dépendre na ndenge yo na mama na ye ba bozali pe kopesa ndenge wana mais bato mosusu soko lingo bota mwasi ya malamu pona mobali ya malamu pona pe mwasi ya malamu mwasi aza elongi ya kitoko mobali aza elongi ya kitoko po bota bana malamu soki oponi mobali a elongi lokola chimpanzé to mobali aza elongi lokola kungulu ou bien mokolokola ki kungulu nde bana kikuti balobaka yoko bala mobali elongi aza lokola ki kungulu ozo spect ozo kanisa bokobota bana kitoko et soki voisin na na gauche na droite akobota bana ne kitoko omemili ekanda falo pona mwasi ya malamu. Alors na se ya mokili awa surtout na vie ya poto ba jalousie ekoti ebele parce que mutu aza na bonzambe na kati na ye akozala jaloux ya moninga te. Bateau bayebi proverbe 30-30, bateau bayebi Didier Forme, banda na France, Belgique, Allemagne, Suisse, partout dans les cas,
Berlin, Munich, baoyebisa bino ke nazalaka na pasteur te, natikala kozala na zuwa na motu te, nazalaki toujours accueillant, nazalaki toujours koféliciter bato baza na ba entreprise, bato oyo baza na ba initiative, nazalaki toujours na bango. Alors nayebi te soki passé na nga ya kozala peme na Kinkester mene ya batiti le valoir na badili kinwani e forger nga ba papa oyo ba nyakos nayebi te. Mais évangile o na zui pa nzambe e forger nga makasi ezoyebisa nga ke David alobi azaki mwana moke akoli amoni nano juste azala abandonné te ni bana juste bakelela. Alors là na zwa verset wana na lobi donc na vie soko lingo kelela te so lingo za malamu zala juste. C'est quoi le problème ya liko zala juste ezani ko zala juste ezali muto oyo alingaka injustice te, ezali muto oyo alingaka ba groupe ya ba manipulateur te, ya matongi te, ya kofinga te, ezali muto oyo asupportaka ba initiative baninga, ezali muto oyo azalaka utile na communauté, ezali muto oyo akondanaka mabe. C'est ça ko zala juste. Et ko zala juste babotamaka nango ezali don ya Nzambe. Ko kaba na kozanga ko kaba babotamaka nango. Muto akabaka te okoki ko forcer te akoma kokaba. Muto abotama na famille mbongo azaka muto mbongo. Muto akola na vie ya bien azaka muto bien. Bien aimé, kozala juste ekotindika yo o récit. Kozala juste ekotindika yo o sauter bakale ba complot mike ya monde de ténèbres ba soloka ya bandoki okobanda ko sauter yango. Alors le problème ya nini? Ezala batu abotamane malamu akola kitoko aza famille moko malamu famille na ba yambaka batu famille na bango bakamwaka mutuka te bakamwaka ba matériel te baza batu famille matériel baza bien pour ça batu musu na Afrique chaque bonne année baza ko mataba ba musu chaque bonne année ba bomaka ngombe na ndako na bango siko mutu auti na famille moko chaque bonne année ba bomaka taba ou chaque bonne année ba bomaka ngombe et ça koya okama soso akoya okama ngulu. Omona kaya mutu oyo akola na abondance abando kabape. Mutu ope epana bango na bona ne bazakoli ya Thompson. Eza pasi soka apta ya wakomi na abondance akaba musu. Parce que background na ye place a outi a mutu musufra. Alors vie na yo pour réussir pour zala bien zala juste. Ko lula mwasi ya moninga te. Ko lula biloko moninga te. Ko envier biloko moninga te. Na tango nyonso moninga zo progresser beta maboko. Tozaki na motei moko za websa biso na tango nyonso tu ozwaka tozo exemple portable yango soki na tomboli portable oyo na tomboli yango boye likolo na tomboli yango nazo tombola ka portable te na tombola pe loboko nanga portable za na se na tomboli na portable na liboko nanga. Tango nyonso ozo encourager entreprise ya ndeko na yo na communauté ozo encourager eloko moko ndeko na malamu ozo sala ozo tombola kaka yete ozo mitombola yo moko parce que ba homme fort bango bandimaka ba misusu ba homme fort bandimaka ba critique ngande nazabo na yoka ba critique ya ndenge na ndenge bato ba créelanga masolo na bana me mukomsu na Hollande te ba venga cha TV ana Londres cha TV ba Congolais na Londres wa ya mindele basali émission mobimba contre nga makambu tout ba lo ba lukuta ti na niveau lo ba ke bana na ngana za na baona ndako baza bana ngati oh ezana bala musuna bota bana ba bota bana poto eza ba musuna bota na Afrique po ba ya eza famille réunion po ba sala famille réunion bazwaki ba DNN ba kopesa mwana no visa ta lo Afrique ya rejoindre yo soki makila eza yo te boyi masolo na bien mais l'état ya anglais azui bana na pesi bango mikanda azui bango banda Afrique ba ye awa pour reconnaître makila nanga mais un individu ayebi ngate amuni na ngate na Kinshasa to kole sika moko te to ya pe poto ba condition moko te ya poto makolo ngana ya poto avion bala moko banda Kinshasa na ye na zo ngana zo avion kuna ya poto deux places na voyager ou na Kinshasa ou na Brazzaville eza na place musute na voyager kuna ya poto na zo ba avion nga ou na Kinshasa ou na Mayamaya parce que na koli na Kinshasa na koli na Brazzaville na se santaka tous les deux Congo mboka na Brazzaville na za à l'aise na tanga wana na sabanda pe ministère wana na Kinshasa pe ndenge moko
mais mutu se permettre à la télévision abandi oloba makambo oyo yanga ayebi to lia tuna pete alobi yango peti esilisi asilisi 1 heure d'ita na télévision futi mbona alors biso batoza fort le bato bengi pasteur landa tala makambo na sekinga bibo ayebi nenga te c'est normal azoluka yiba na simananga pe mutu wana naza na droit ya réponse te nakele ko justifier que bano bana nga na sala émission pourtant l'état oyo amema biso na mboko apesa biso ba passeport mboko azo reconnaître yo ki wana bana na yo bamso bake azakala mukanda muyibi ya yete tote me l'état oyo mboka oyo ayebi ke monsieur Didier ye wana mutu ngo Didier ye photo na nga mnisa pe na nga yo atoko loba makambo na yo kuna na bolando te puisque yo yebi vi na nga te alors tozana bato ndengo wana et na comprenant que soko ngo réussir la vie ko bundisa mutu azana bilaka nzambe te awa nazo de chiter parce que vous allez au moins à 20 minutes makambo kitoko vous melana te les deux alliés enseignement vendredi na rolinga vraiment bolanda mo bien et semaine boyeba ke to komi na tango oyo Moïse azana nzete Pharaon pe azana nzete Moïse azali mosali na nzambe moto azana bilaka nzambe nzambe azuye atindiki ye na ndako Pharaon pour libérer bana Israël. Moïse azali moko ya bato basolola na nzambe. Pharaon azana nzete azali na nguya et ute pas Satan na monde des ténèbres azana mission ya kwa sijetir bande kwa Moïse bana nzambe. Alors dénominateur commun ya Moïse na Pharaon et que banzete na bango nyoso mibale ils ont un pouvoir o musu c'est ça pouvoir magique o musu pouvoir nzambe soki babambi na mabele et comme nyoka ouais nzete a Moïse so babambi na mabele comme nyoka nzete a Pharaon so babambi na mabele comme nyoka mais sikoyo likambo ko kamweli tango banzete na biso nyoso twezo kwea na mabele comme nyoka ya nanye komela muninga bien aimé so yebi ke nzete na yo balukaka nyoka mais ko mela ya Moïse te linga mokila fukama tango Moïse azoleka rendre hommage kanga munoko na yo vanda na coin soko saliere yo na mwa nzete na moke magie ya koko na bino magie ya famille na bino kindoki na bino bozwa peut-être yo moko za ndoki bala mwasa ndoki bosangisa kindoki po bomeka bato mususu bokokutana na oyo aza appelé nzambe un oin de Dieu mosali na nzambe to uta Afrique to ya biso to uti ba famille moko te to ba koko moko te to ba ndako moko te soki tembe zonga na ndako na bino tala condition yo lalaka tala chambre na yo zonga pe tala chambre muninga oyebile to zali na Allemagne to kutana ba ndeko ebele ba master ebele to na kutana na poto mais tant to komo kita ba kim nde to komo yeba na ba valeur mais moi na mai pa na biso akuta maginga chambre na nga eza mystique na ndako na biso toza na salle de bain ka nde to na poto awa ndenge okotaka na ndako noko sokola biso pe na Afrique ya ndengwana mais bala mai mususu so kepa na bango eza na toilette oyo ya terre wana so kebi pe to ya coup direct pa ezongelo na nzoto siko na place wana nde ba respect ko mokota ke biso to uta Afrique mais to uti ba condition moko te bana mai mususu de na FC de non ngai pa na biso nga naza na koli et pas koko na nga za ki fermier ba tutu ba yebi petit pona kikwiti songo Lambert ba yebi grand patron ba patron asomba ba karamine naza na ba ferme tout so na FC nga chaque bonne année tozako bo mataba et pas na biso to ngombe alors ça nazo kosa me bana kikwiti ba yebi donc to uti na ba grande to uti na ba grande ba grande mon côté to uti na ba famille mon côté so na yebi seke nga na âge ya 10 ans nazo kozwa avion na Kinshasa na ke kotanga na internat na kiti na Kikwiti ou bien na zwi Sotrage na kiti na Kikwiti na komi même kozwa ticket na nga ya Sotrage na teki bapesi nga mbongo na mati na Ngombolo camion likolo ya fufu na bataba pona kita kini mais na ticket na nga ya Sotrage na teki yango pole na okita kini mwa poche na ngeza mulai dès l'âge ya 10 ans na mataka avion mais mutu parfois ayaka nzela moko pa komi so bato ndenge wana so bani ko expliquer ba a comprendre te so yebise déjà que nga mwana na nga liboso na botaki na kine mwasi na nga yaki métis o akufa a comprendre te so yebise que na bapoto na mema déjà basi o naza na yaza 3e mwasi na mema déjà basi mususu pe awa le na zaki passer te a mwana loko sa ki vantage
So po yebise ke ezala ba ne mususu net ba 2009 na kenda Afrique 7 fois. Na uta poto na ke Afrique 7 fois, c'est-à-dire na ke ba 3 jours, na ke ba 10 jours, na ke ba 5 jours, na ke ba 2 mois, arondi ma pété. So po yebise ke non, banda na ya poto na bengisa batu autant. Na ela bato tamba ya poto arondi ma té. Alors, mutu ande mona faut pas kotikela etan bo discuter na ye. Parce que ça bato nsu ba kola na ki sorcellerie. Botali ndenge bakola na famille na bango, botali ndenge babota mabomo na vraiment ke kindokia na kati makamtu ya ndenge bakola. Sikoyo na mystique ya Nzambe asangisi bino awa, omona mwa mtu wana azolinga siko amekayo mtu boyo okutana na se ya drapeau, mtu boyo okutana na se awa, omona alinga bebisa vie na yo, abebisa réputation na yo, akoselo makambo, abundiso na butu, tout. Yaza na kindokia muke kaka ya muke. Donc azani na nzete e baluka pe nyoka, mais nyoka na ye ekoki komela nyoka Moïse te. Yamana bandeko nanga ngala esaka batu eloko eleki kozala na Nzambe ezate. Eloko eleki koyamba Yesu ezate. Eloko eleki kosalela Nzambe ezate. Na vie soko koyamba Nzambe salela Nzambe. Kangama na Nzambe. Yoka na biso likamoko biso toza ba gentlemen, to sa mambo a danser batu ba yebi, ba video ezali biso na ba King Kester na ba papa ba nini. Ba premier concert ebetama neti na ba Munich wana na ba Allemagne, biso ba o ba to organiser na ba Berlin biso. Ba premier concert ba Viva la musique ba Victoria na Kingasani biso to sala. To sala même ba makambo ebele na ba Levallois ba bosi na tout. Donc to vana ina milliers moko ya ba masina Kingasani njili, to sala promotion et culture. Donc to sala makambo ya grave. Alors, si vous avez un milliard de personnes, on peut mettre les solos moko boye pour école isaye, il y a d'autres tembe. Bima na milliard yango moni Kester a l'obagité. Tant azaki na viva la musique tellement il y avait des abrutis na ba melibangi, azaki ne makelelete. Azaki avananye. Mais tala Kester lenga longwe na viva la musique akina Victoria, tala ba idéologie boni abimisi. Oh, so azaki na viva la musique ba idéologie wana ezaki caché ngé monate. Eza ndenge moko na mutu azana Yesu. Mutu azana Yesu bazobisa so Daniel na Babylone. Batieye na bana mususu ba lia biloko ya roi. Daniel aboyi ko lia biloko wana po ezaki envoûté. Akomi ko lia biloko na ye moko, balobi Daniel akoma ki mayele 10 fois koleka bana roi. Daniel akoma ki kitoko koleka ba o bazoko lia biloko ya roi. Daniel azalaki ko briller parce qu'il y a une onction supérieure. Bien aimé, tous dans un monde où il y a un monde où il y a un imaginez-vous, tous dans un monde où il y a chargé le conteneur, mais à bonzi, à reprise à carnayo, à gratter pour tirer à carnayo, à bébisi biloko nayo, puis à envoûter conteneur nayo pour eux bébé. Tu te rends compte, yo engagé, au PC Moussala, mais il y a un retour à détruire biloko na yo. Ngale na osala conteneur na bengisi batu, ba osala ba ko charger. Est-ce que ça biloko conteneur za ka munene tala. Muto ya zo louer conteneur, ayebi bien que azana pour tous na 20 pieds na 40 pieds. Pour muto zo 20 pieds, c'est-à-dire azana biloko muke, ya mwa 20 pieds. So muto zo 40 pieds, c'est-à-dire ayebi déjà que maximum ekoko ta 5 quarts. Et au tu as plus de 100 cartons, et au tu as biloko boinabo. Ayebi. Bosoko yo ba invité yo ba pesi yo mbongo yakaka ko charger. Okomi ko yebisa ye, conteneur za munene, ozana biloko te, obandi ko beno tonga même mutation na musala. Ezo aksake bato misala mabe. Ezo aksake bato bazana botutu, obona ba bazaka propreté. Akoyo songa na ingénieur na 6 classe, bo mone pantalon malunga ko sombate. Botutu na botutu. Sur la parfum ça na poto ayebi yangote. Vi na ye mobimba vandela batu na kotonga na kocho ko silvera batu ko lega la police. Alors tant toza na communauté na batu ndengwana, bato bako créer l'histoire, bato bako salelo likopapo yo échoué, bato bako sala likopapo vi na yebe baba no beba. Il faut ça na vie à prière, il faut ça na vie à sanctification. David alobi, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste quémander où ses enfants manquaient du pain. Vie na yo mobimba soko ngo réussir lokola tout autour na biso tozana bakadia mpemba tozana batamisa mabe tozana bato bakola na ndako kindoki ye moko ndoki abala ndoki
background na bango za kindoki bato misala mabe ko kosa makambo bilobalo babalingi réussite te o eleka na ndako na bango babeta kate musala bango ko beta masoba ba bato mususu yo fo za la makasi na mabolongo yo fo za la mutaba jeune prière surtout soki omoni ke ozali na bosolo Bible lobi les gens vers le temps de la fin les gens seront ennemis des gens de bien. Soko oza muta malamu, oza muta ba mers, ya ba moral a bien. Oko linga mwana muninga na ote, oko linga mwasa muninga na ote, oko iba muninga na ote, na communauté place ovandi, oko respecter batu nyonso tout, oko linga buzoba te, bato baza na buzoba, bato balinga basi bato balinga bana baninga, bako linga yo te. Po ba yebi ke yo ozali logique. D'ailleurs omona bako peso kombo pasteur, bako peso kombo bishop, bazo tchola yo po yo za na bonzambe na kati na yo. Bien aimé, ba circonstance to yo kuta nango. Ba to yo kuta na bango. Oyebi ngai étant que pasteur na voyager na 4 continents, na tambo na bamboke belé étant que producteur, pe étant que pasteur, to homme de culture, na kuta na ba masolo belé. Moi si muso avec sanga bi pasteur, na za mukanda te. Sambela nganza mena zo mukanda mobali oyo na lingaka ete. Na vanda na ndako po na za mukanda te ndako ikatana na boy na sa kindumba yango na vanda kana awa na ndaka mobali ote azaba guna ngate mais ba circonstances ça que tokutane soki na zo mukanda na 11h na 11h10 na bimi na ndako na kutana ba sebele mbala moko te bato belé ba sebele ba osana prière ndema mais tant que pasteur et tant que messager na koko benga frère wana te moi so vani na ndako azo selaka mukanda na ye so azo mukanda bimi. C'est-à-dire que bato mususu ba circonstance et ça là que ayo bala mobali azana guna ete ayo mobala mobali akokana kina ete yango na poto ya mboka bantusa poto ya mboka bayuma omona mwasi kitoko otala mobali ya balie mobali moko akoza na domestique na bango o akoza mwana musana mwana bitinda kaka po mobali wana na mystique ya nzambe asa zo mukanda oyo azangi musika place akolala na place mukanda ayo kofina na wana. Siko o lokola mbendra kebere akanisa ba olinga ye nzoka balingi ete balingi vie sociale na yo balingi opoza na eloko nzoto balingi opoza na mwanda ko ndeko na ko batama mukola ko so mukanda na ye na 10 11 ko kutia kanimi loko ke obani ko luka so mwasi ya wana na lobi lokola toyebi mitema batu tozana bangote lokola batu tozana ngo pembele baza mitema mabe baza batamisa mabe baza batabondoki bataboloki kangama na vie de prière zala mutama bolongo na se po yo yebite makamuni batule yo lala na butu basalaka oyebite makaba incantation boni komele fanga na sina lala la muki na porte nanga na kuti batboaki ba nyao nyao wana kufiye mongote bato ba yo boka nyao wana ba yebiloko ba osala komele fois na vandi bona mona police aye bakofunda nga na police na mutu na yebite toza na problème na ete pona émission ngaso ba fingi nga na émission na ko répondre te so muta sali émission pona nga ofula ngai. Mais ça va tout yo sali émission yemba ngako funa la police aza la pasteur azani bon wana ndende kona ngai nga soki bo reprocher nga bo sali linga émission na rolanda émission avec attention na luka koyeba bandeko bazo reprocher nga ni soki na moni makambo bazo reprocher nga vraiment naza nango na changer d'ailleurs eza na église na ba église na dirigeant parce que naza na l'église na Congo naza l'église un peu partout on a na dirigeant on a na bana na tia et calamité bato tawa bazo ya mbanga kuna vous avez malam so za côté Ottawa vous avez Québec vous avez na nini na Toronto banda ko s'enregistrer parce que année prochaine na mois il y a mai juin na vous ala côté kuna donc to banda déjà ko yeba nani oyo baza près ya koyamba proverbe 30 ba o bananda proverbe 30 na côté ya Ottawa kuna banda ko benga parce que onction diabolique ya ba faux ba prophète ba faux ba pasteur batamboli kuna mingi bapanzi ba famille batiki l'esprit de mort siko basali na nzamba solo fu ba leka ba ko établir ordre na équilibre. Alors soko za mwa na nzambo za toucher au sepela kana maté nanga olandaka nga na Sanclin TV to na internet to na wapi benga na 0044 74 240 23 933. Deuxième numéro est 0044 79 4 0086 Wana deux numéros nanga yango tous les deux numéros nanga na zana nango soko bengi ozabia
navandi bo mutu mwa sanga o mikolo mutu ba uti okanga yo batiaki yo na boloko babotole wa phone ndeko nanga policier soka kangi yo za na problème akozo tous les deux phone akozo phone moko te tous les deux numéros na nga ngoyo mutu azobeta masolo bongo mutu pire ngai. Pourquoi beti masolo bongo epu eza lukuta? Pourquoi azokosa? Pourquoi lingi bakanga? Na yo comprendre que soza lelo kwa nzambe et ko déranger batu nyonso tu baza na misala mabe. Ba ko ba créer lo ba lukio na moi baziote ba ko créer lo ba vraie histoire. Ya wana ndeko nanga soki ozali na vie à prière te. Ba ko liayo. Ba ko bloquer ba ko sala mabe. Soki poza na kindokino a moke utana ona mboka na bino na ndako tata na église zo sambela so wapi komekaka un oin de Dieu te. Parce que Moïse azalaki na nzete na ye soka bwaki na mabele e baluki nyoka. Pharaon na erreur asalaki ye pe azalaki na nzete na so baluki komi nyoka ole avanda na ete attaquer Moïse. Pharaon bana na ye basilaki boyebi histoire na mer rouge ba premier fils né banda na ndaka Pharaon tina ndaka domestique bakufaki. Alors komeka kotumbola Moïse ya génération te, komeka kotumbola Moïse ya génération te, ya communauté te, ya diaspora te, ya église te. Soko sambela na nzamba solo te, yambula ya nzamba solo. Soko za mutu agege mutu abakisi yambula ya nzambe. Parce que soko tumboli mutu oyo azana onction ya nzambe. Mutu azana linde na Moïse soka bwake baluka nyoka ekomela banyoka na yo. Pe okodinda ekosukelo mabe. Alors, to komi na période oyo, bino tu oyo bozana banyoka, banzete ya Pharaon, oyo boko meka kotumbola ba oyo bazana nzeta Moïse, boko beta mafimbu, boko lela na munoka mboka, boko tia maboko na mutu, pe ekosukela bino mabe, parce que Nzambe akosaka te, Nzambe azaka sima liloba na ye. Merci, ezalaki enseignement na biso ya dimanche lelo, Nzambe azwa lokumu azala na bino, Nzambe abate na bino, Nzambe amona bino, ezalaki bongo Proverbe 30-30, André Kiamonga Lema, Baba for now.